te ya bozole kuna bamama baza kokota kaka tobenda makolo po ete tozwa temps tobanda cérémonie na biso ya mokolo mwa lelo. Mama bebe na lobetana. Oui, maman Dedine, tozali kokoma kaka. Tolobi epai nyonso ba mama bozali bobenda makolo. Makambo yango elingi ekanda nde sikoyo. Tolakisa esengo na biso, tolakisa kokola na biso epai ya Yawe. Nziampu, ni makololo, Nzambe kati na basi. Les patrons de la 4e génération. Voilà, wana tolobi. Yaya ba yaya. Ba yaya kondima. Ekali, salama mokili. Koko Simo Kimbangu, oye! Voilà! Yewana Nzambe kati na bato. Yewana vandi kolekisa solo mona ba mama na ye. Otumoli papa, mama. Ya mwana ba mama topusana. Inge banane sikoyo. Voilà. Tozali kokosa koyaka na ebisi ya ba mama le 3 octobre. Oyo ezalaki condamnation babi tokozonga te na sosota oyo tokorate po tomona yango alive. Bayebisa biso tike ezalaki boyeboye. Soki bamama te meke toza ebele moto na kado na ye baoyo bapusani baoyo basuka te place tozali nayebi ke mikro ezotelema kaka place tozali bongo nde ezalaki na basangu esika ozali telema kaka lala kaka ya kotelema esika ozali telema kaka lala kaka wana nde koyambela kaka lipamboli na yo esika ozali te menge tozali ebele toyebi ke awa nyonso eza nango fike tokokoka te ala soki tozali bino ntina suka visite ekokuta suka Merci Faki. 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 De la ville. Merci Faki. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Programme na biso ezali mokuse na banza tolandaki programme na ndako nzambe. Ndenge ezali momesano na biso. Sikanyo sosoki tokomi tobenga kanano bango moko bakita batambusa biso. Ndena yango tosengi na mama présidente nationale ya Angola akoka kobenga tata Molimo Centre abelemela biso. Tobondela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Mosantu. Ya liboso papa tozongisi matondo na matondo lisusu. Na kosunga biso touti bipai na bipai koya kokoma awa kati na mboka bule. Solo kotambola na biso papa toye kokoma pona feti monene oyo. Ya wana papa limbisa biso na masumu na biso. Mpoete oyoka oyo ezali ya malomba na biso. Papa 8 octobre 1965 8 octobre 2025 60 ans bandaki mvuka oyo ya mama Mwilu
ezalaki fondé na yo moko. Ti lelo yo papa eloko tozali kosenga molende oyo mama Mwilu azalaki nango opesa biso pe yango. Molende oyo mama Mwilu apesaki na ba mama oyo bayamaka mosala ngo mbala liboso biso pe papa pesa biso yango. Tozangi kimia na mokili mobimba papa pesa biso kimia. Pesa kimia papa na association ba mouvement pe ba service nyonso tu mpo ete tosala oyo elingi yo kotika biso to mitambolisaka te yango na papa ebandeli ya programme tikula tokende kosukisela tosengi nguya molimo mosantu ekamba biso nsambo na luvombe tozali kosenga papa na 3 Congo pe bana na biso bakenda mikili ya poto salisa biso papa ba mama nyonso tu papa posa na biso ezali tosala topesa yo maboko ndenge mama Mwilu andimaki yango alobi ndima musala nakopesa yo maboko tango eboye pe papa biso posa yango wana kasi tala misala papa ezali te koteka na bazandu papa ekomeli biso pasi complication na complication papa bongisela biso na bana na mibali na biso moko pe bisika tokotelemelaka luvuva mutu ali kosenga papa na mokili mobimba yo kaka mutu oza nango pesa biso yango papa luvuva mu papa tosengi kobanda siko ti ntango ezangi suka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu Nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani olandi maleli ya mama na libondeli belema oyokela biso mawa 60 ans ekoki yoka ba mama batongaka mboka te kasi papa 60 ans ba mama kimbangiste tala elembo munene oyo basali lelo kuna na mwanda bato na kombo ya mama Mwilu tika ete okumisama yango papa biso toza na biso na maloba te topesi maloba epai ya oyo ndesi oyo ponaki po ete akamba pe asunga baninga na ngolu pe na nguya na yo mama presidente. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tata molimo mosantu nzambe na biso yambo tozongisi matondi papa na bolingo oyo bolakisi lisusu epai na biso ba mama na bino ya mokili mobimba kobanda na 1965 le 8 octobre kino tokoma lelo le 8 octobre 2025 60 ans okaniseli biso kobanda na nzoto ya papa Diangenda Kuntima mama Mwilu ayokaki mawa amonaki place na yete malgré 38 ans ya pasi nde atalisaki na nzoto ya papa Diangenda ete ba mama alingi azwa place à travers ba mama ya solo esepelisaki yo nzambe na biso tata molimo santu o créer lisanga oyo ya ba mama po ete na 1921 ba mama bazalaka na sima bazalaka kaka na ndako bazalaki kosala misala mama kotelema liboso ya batata te mama azalaki na valeur te
kasi kobanda 1959 mama Mwilu apesaki bino bana epai ya ba mama alobaki bana tala ba mama bangoyo ba mama botala bana na bino kobanda mokolo wana mama azwaki valeur et le 8 octobre ekomaki officiel était mama abandaka pe kotelemaka liboso ya batata ete azwa pe liloba nde yango wana papa topesi bino merci na kati ya 60 ans papa baréalisation ebele pamba te biso nde tolobaki ndima tokopesa yo maboko papa oyo nyonso olobaka na bamama na yo basalaka ndi yango lobi ngai nalingaka bamama mingi mpo bamama oyo nyonso ngai nalobaka na bango natindaka bamama basalaka yango ngai nalingaka bango mingi baréalisation ebele oyo biso bamama tosali papa kaka mpona kopesa yo maboko ndenge papa alobi papa ville sainte ete bato yango wana yo tindaki osengaki yemo na batata kasi ntango batata batraine lobi bamama basala omoni yango wana papa bamama basombi bato lutendele yango wana lobi bozongisela nga lutendele papa basoso baza na lutendele plus de 6000 lelo basoso bazali kobota maki wana eya ezokende partout na bandaku ezali kotekama esepelisaki bino bolobi basoso 6000 bazobota maki mesengeli to bakisa lisusu dikok ewutaki awa na kamba nde kuna mpona tozozela couveuse po basoso wana babanda kobota lisusu maki lelo oyo tozali kozela d'ici dimanche machine oyo tokomandaki ezali usine mobimba tolakisaki yango le 27 mais vi kuna manœuvre na bango nde lelo oyo papa nde tolobaki tozobima mbangu mpo tokende kozela machine wana ya ndongo lobi ezala na lutendele ndenge olobaki papa kolona mpe kobokola tosi toloni toye mpe na batomate ndunda mpona kolakisa ete papa misale bandi tokota na vision na yo banda kala papa mpona kopesa yo maboko papa misale eza ebele na ke olobi normalement eza bamama kasi soki obakiseli biso batata pamba te bango mpe bato na bango il faut eya papa ndenge yo kobongisa mpo bato ya batata mpe eya na kati ya ke bamama na yo papa bazosala kutu misala koleka mpe batata ndenge président ya paki alobaka na yo papa donc misala na yo nyonso esika ezali papa bamama bazosonga nsima te baza toujours liboso yango wana papa na 60 nyonso papa oyo bateli biso opesi biso makasi ya kosala ya kokota na vision na yo ya kopesa yo maboko papa tolobi merci papa ya mibale topesi merci na bamama nyonso ya mokili mobimba bamama na yo papa na pasi na bango moi na bango mbula na bango papa batikaka yo te soki tolobi kaka na lombango papa bana na yo basalaka bamama na yo malgré bazali kolela papa okotala bakote mosusu papa bakuluna papa partout lelo oyo papa bino bolobaki mercredi nyonso tosanganaka esika moko kasi papa tosengaki pamba te okomona na njili bakimbatu tu bana ya changu papa soki balobi balonga kaka na tongo bakokoma butu bakokoma tangu nini yango tosengaki likamu te basanganaka nanu kuna jusqu'à ce que yo moko nzambe na biso okobongisa makambo ete banzela ekoma malamu bana na yo ya Kinshasa bayaka na centre ipai na bipai esika bazali papa kosangana
à part bakuluna papa na bandako ba mama baza komitungisa mebele ndenge kaka kotiaki maboko na mutupo na ba jeune ba mama rapport yango wana kaka kolela na kolela kaka bana baza koyoka te ba jeune papa kaka yo bungisa rapport to soki pe bipai na bipai bana na yo basi na mibali papa bazo balana oboyi ekobo olobi ba bana me bana tango baza ko bala papa mabali so wumela te mateya papa toza koteya ba mibali papa mingi baza kokufa abali 2 mois 6 mois mobali akufi papa bongisela bana na yo tozali awa les 3 Congo bazali boleka nanu na mama ya nation ya nkamba yo leka po yo ezali esika tata molimo santu tata nzambe kolosa tata molimo santu bavandi awa babwakelinga balobi Europe papa lobaki tata molimo santu lobaki na biso Europe ezali na kati ya bakongo misato bango kuna bakendeki mission po bango bamiyebaka te bango bakendeki mission aki bango bokozonga bosalaka mayele mpona kobombaka elamba moko moko nde bango nyonso bana poto baza na kati ya les 3 Congo bana poto kuna soki tokoyitiza bango mpona misala me tokontaka bango na kati ya les 3 Congo papa bana no les 3 Congo bongo national en kamba azawana papa bana na yo nde bango mutu bazo kamba mokili mobimba pona kopesa biso maboko tango yo nzambe na biso lobi likambu biso tokimela kepa na bango papa lobi to sala boye bana na yo pe bakoboma nzoto bakosala yango na tosengi liboso na yo nzambe na biso ba mama oyo boyokani bomoko bolingo misala papa misala sika boye papa yo telemi olobi ngai naza kaka na posa misala na boyi ba conflit masenginya eleki mingi bana no ebele bazongi nsima papa masenginya berkedi okokuta papa ndenge ezalaki bato bazongi nsima mpona nini balobaki basalaki papa kanga likambo oyo yo olobaki na ngake vanda kimia nga na kobundela yo papa so tovandi kimia tozotalela yo nzambe na biso lisanga oyo ekokisi 60 ans mpona nini te komata na 1 siècle papa papa bungisa lokola bana na yo baza na posa ya kosala musala na yo papa bakota na vision na yo papa yo bungisa bango nyonso mine pe soki batamboli bayokani papa bapesi biso maboko biso papa eza na facilité ya kosala musala na tindia na yo biso tosalela yo papa misala pe papa toza kosala oya suka papa na senga papa bato yangwana ke yangwana fe tongama machine na lutendele papa bato oyo yo moko bongisi ya malamu papa bato oyo yo moko bongisi bango bato baza mitema malamu po ete basala na misala na yo papa po misala ndokende liboso po eza ya yo eza société na yo papa oyo kolelaka te ke papa ozanga mbongo na yo nde biso lobaki biso bato e biso bato yango papa totie misala anje neti biso afiki ndenge totangi bato ezali eke yango wana papa eza mbongo ebele papa bamashine basoso papa nyonso wana eza mbongo na yo papa ipo yo kolo lingomba kolo mbongo eza yo ndenge olobaki bato kasi papa yo moko mpona bato nini oyo yo bongisi ya mitema malamu po ete basosiété yango etambola po yo olobaki na biso ke kasi yango wana nde bajene bakobongela te yango wana papa biso tosengi epai na yo posa ya mama moko na moko ndenge afukami awa papa yo yebi toyaki na kamboli besika tozulaka mapamboli toyaki kao biso nyonso me ntango tokobima papa tobima oke bayeba ete 60 ans oyo ezalaki nde nzoka nde ya makambo ya minene boye biloko na yo papa ezali
toye pamba te toye na fleur ba fleur toye na deux fleurs papa fleur ya liboso ezali fleur ya ko renouveler alliance na ndenge biso tolobaki da yo ke ndima biso tokopesa yo maboko papa fleur ya liboso yango wana fleur ya mibale le 12 octobre yango papa tolingi teke toyambala mibale tozonga toyaki pe na fleur mbala moko ya kopesa yo ko souhaiter yo papa joyeux anniversaire na nsima ya ba fleur papa toye na ngombe wana ezali kobatisama na likolo ya fleur na nsima ya ngombe papa toye na 500 sac ya sima nde yango wana papa bana na yo bamama na yo ya mokili mobimba papa baye kopesa epai na yo tosukisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo mama ye mama mwino ye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe molimo santo ya solo olandi kolela ya bana na yo ba mama na yo papa ndenge bafukami awa soki bazali 5000 maman au moins 4800 quelque chose bazana ba cicatrice ya bambeli ba opération papa bongisila bisika wana biso tango tokoli tobandaki koyoka na musika ba césarienne mais lelo ekomi na bana mike bakomi kobotela na ba césarienne tozoyeba te papa biloko wana ewuti wapi o bamiome o soki banini papa ongisila biso na bisika wana kotala mabunga ya bana na yote tozana mokili oyo toyaki kokuta na satana ngola fongolela biso pamba te na bozangi ya biso batata bamama bakomi na ba estomac chronique bakomi kobela ba tension pona nini kokanisa bana ndenge nini yango papa deja na Brazzaville ozongisilaki biso poche na biso moko kaka nde toyeba komitia na nzela yango papa sunga bana na yo nga na ye toza na problème te alek azali ndeko nanga mobali mama ye bobanga na bino te lelo ezali mercredi ezala biso batata ezala bibwele toza na botosi ya mercredi yango papa na banza mwa muke oyo tobakisi kanisela biso ata na oyo bibusi na biso ya basi bazali kosala na mpatu na yo bamama na biso bana na biso ya basi oyokela mokili mawa po ete okoka kobikisa biso
biso pe tosepela lokola baninga sedi eto wa nzambe eto tango ifweni wa bakafulu watusikidikisa. Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Mama Mwiloye! Mama Mwiloye! Mama Mwiloye! Soutien de l'Église Femme Internationale! Eunwe! Embazi! Bilobia Kulwe! Eyagalala! Esengo bien, esengo te. Yese voka kiese kwe. Tai voka ntai kwe. Tulenda kwetu seva. Elengien. Tokomi na isika wana bongo bibongote Mama Mwilo bangi saka banani ay na yango na komba tata mwana pe tata Molimo Centre toyoki tolandi oyo bino bolobi misala oyo tolandi kosala na Lingomba esengo mingi nivo oyo tokomi ezopesa esengo teke batata balwaki tobokola tolona misala wana eza na ntina monene bapapa batikelaki biso mpona komona oyo eza koya liboso epo touti toyebi kasi pa tozokende toyebi te mama ndenge ye moko papa Kimbangu bakangi ye mama atikale na papa tala kaka mais papa azalaki na mobangi te likambo emonanaka moto soki amemi likambo na ye bakokanga kaka ye moko bake na ye me kasi na biso na famille ekangami mpona likambo ya nzambe ye ake na banzango kasi ava batinda ye nalo na este mama aya na bana mama akendaki na banzango mama Fumalo papa Fumalo bazalaki komema ye azalaki na âge ya 3 ans
Fumambaza na makolo na 5 ans. Un soulard a vu ma sang à Sopeli, papa Fumambaza. Maman le veut kaka motema. Papa kaka motema, tira bakome na mbazango. Oyo nyonso lekeki na mbazango, toyebi yango. Kasi alobi, ngai nake likolo. Koko kinza bakoba kulutu, bake na boma. Yo tikala na bana kuna na nkamba. Nyonso elekaki, mama zaki makasi. Kubatela ba papa, kubatela pe Yerusalem. Didi ezalaki, o bakute epai na Angola, bakuta awa na RDC, na Brazzaville, ezalaki koyamba bango, butu. Sala nzambe. Wana ezalaki toku mama. Mama olongaki bie olongaki te. Biso mpe tokolonga mpe tokolonga te. Kasi mabe ezali. Mabe wana nde toza kozonga esila. Biso nyonso tozala oyokani. Mabe wana elingi oloba ke c'est 14, vous voyez le chapitre en haut, hein? Tata pasteur. Il y a autant de monsieur. Tout la bisoniance. Bino batobo wipesi, bokanga makana likambana. Obazo chama sengelia, kobepsa, pasi na bango ekozala. Ekozala be ekozala te. Je suis à place pour le lot monique la machine est son mami toujours là et comme on a le tendeli d'être publié en tu vois hein bateau déjà et au sala que pèse que sala toujours ma maman na kati makamunion sur ma maman pas manque tout comme colian pas soso pèse ali. Et là, c'est que vous savez, vous savez, mon aîné. Togoni ngombe elekiawa. Kasi sima pesa nanzela, bientôt il koma. Et comme déjà, ingata papa. Camilo pi télémona 500 sacs ya sima. Baba moye. Retard réalité. Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Et si ka papa alobi ezali na Matthieu chapitre 25 nde balobeli makambo ya baseka zomi kobanda na premier verset tokosilisa na 13 kotanga ezali boye titre elobi lisapo ya bilenge basi zomi boyoka ndenge bato bakokota na bokonzi ya likolo ezalaki na fete ya libala bilenge basi zomi bamwinda na maboko bakei na koyamba mobali oyo akobala na kati na bango 5 bazalaki bazoba pe 5 mosusu bazalaki mayele bazoba bakamataki kaka bamwinda pamba kasi bamemi mafuta mingi te nzoka nde baoyo ya mayele bamemaki bamwinda na bango na milangi ya mafuta awa mobali azalaki koya noki te bango nyonso bayoki pongi pe balali na kati ya butu moto moko agangi mobali aye bokende koyamba ye bongo bilenge basi wana balamuki pe babandi kobongisa bamwinda na bango bazoba balobi na baoyo ya mayele bopesa biso ndambo ya mafuta
baminda na biso ezali kokufa, baoyo ya mayele bazongisi te, mafuta ekokoka te soki topesi bino, bokende kosomba ya bino na wenze. Bazoba bakei kosomba mafuta, kaka na tango wana mobali aye. Bongo bilenge oyo bami bongisaki bakoti na ye na ndako ya fete, pe bakangi ndako na fongola. Na sima bilenge ya zoba pe bakomi basengi, mokonzi, mokonzi, fongolela biso ndako. Kasi mobali azongisi, nalobi na bino ya solo, na yebi bino te. Yesu asukisi boye, yango wana bozalaka na ekenge, pamba te boyebi mokolo te to ngonga te. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo, batata na bamama, bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa tangu nyonso azali koloba, azali kobomba lisusu te, azali koloba lisusu na masese te, makambo nyonso azali koyebisa biso polele polele. Oyo nkolo Yesu alobaki na bayuda ezalaki lisese, lisapo ndenge tolandi yango. Bana basi oyo bamibongisaki pona kokende kozela mobali ya libala po bayamba ye basepelisa ye, babongamaki malamu malamu te ndenge toyoki. Mitano bazalaki na provision te, c'est-à-dire bamibongisaki te ndenge papa azali koloba bolingo mibeko pe misala kondima ya makasi. Oyo bazalaki mayele, malgré ba difficulté bazalaki kokutana na yango, bakangaki motema, ba prévoir mafuta ya réserve, c'est-à-dire kobatela elembo, kobatela kondima. Tango mokonzi ayaki, ba oyo babimaki kokende koluka mafuta baye kokota, bakuti deja bakangi porte, babelelaki me bapesaki lisusu nzela te. Papa azali koloba nzambe basalelaka ye tango tozali na nzoto oyo. Bolimbisi pe basengaka tango tozali na nzoto oyo. Kuna na se ya bakufi bolingo mibeko misala ezali te. Wana nde mafuta oyo baninga babatelaki kondima na bango bazalaki na ba reserve. Tango papa azali koyebisa biso tokomi na 4e génération pe suka nde yango oyo. Bilembo ezali komona na banzembo ezali koloba. Tozali kolande lobeli ya papa oyo bazali kolanda na elikia ya koloba ke ngai nazali na susi ya kokota na nkembo, tosala kaka oyo papa azali kotinda. Makelele ezali, c'est vrai tozali kolanda. Na première génération soki batu bakotaki mingi te, toloba na tango ya Noé. Nzoka nde makambo yango ezalaki boye mingi tozalaki komitu na ndenge nini bakufaki, ndenge nini bakotaki boye. Mubulu ezalaka tango tata nzambe alingi asala likambo, Satan yaka na perturbation na trouble, bouleversement. Na baye bazalaki na kondimo komona babungi nzela bana ya bilembo. Me baoyo bazali kokanga motema bango nde basepeli bazuaka esengo oyo tata nzambe abongisaka. Na tango ya Loti pe ndenge moko ya Sodomo na Gomora, mubulu eyaka, masumu eyaka ebele. Batu wana tango bakendeki banzambe tango bakendeki po batumba Sodomo na Gomora, mutu te mutu afundaki ketala batu yango bango moko bayaki komibimisa ndenge papa azali koloba. Makambo nyonso ozali kosala eloko ya kobomba nezali te. Na libanda ozali komona na bien, me na kati ya motema makambo yo tozali na yango nzoka nde papa aza kotala nde mitema. To sokola mitema, to mibongisa wana nde kobomba mafuta ya reserve. Oyo baninga bazalaki na yango po bayamba mobali ya libala. Biso lelo papa azali kotinda biso garantie to espoir tozali na yango papa alobi to mi pesa nzoto pe molimo to tonga Yerusalemi. Na mike mike tozali kozwa to pesa to kanga maboko te to kanga pe motema te to longola ba doute.
baninga oyo bakufaki na ba generation elekaki bamonaki nzambe na nzoto boye te, me biso toza na chance tovandi na banzambe tozomona bango ndenge Bible elobi. Papa ayebi biso na bakombo, biso pe toyebi ye, tomoni na ye na nzoto na ndenge avandi toza komona ye. Ezali chance pona biso po Bible elobi ndenge wana ke bokovanda na nzambe ye akoyeba bino, bino pe bokoyeba ye ekomami ndenge wana. Baninga ya mangomba mususu toyebi te ba passage lukula oyo bakoexplike yango ndenge nini nzambe nini oyo bango bamoni epai na bango. Biso tozali na chance tosala oyo papa azali kotinda. Ezala moye, ezala mbula, ezala pasi, ezala maladi, soki papa alobi likambo tolobi ingeta papa. Ba speculation na batu ya papa azali koloba. Ba epe bayaki pona mateya ya mabe pona kobungisa batu. Soki ozali koloka ndenge papa azali koloba bongwana, toti ya ndelo, toti katozala esika moko na papa, mokolo ya suka sepelisa biso. Ndenge ba jeune fille 5 oyo babatelaki, basepelaki, oyo ya bazoba babebisaki mibeko, bazalaki na kondimate, yango nde mafuta ezangaki bango, ezali nde masese. Papa mwa muke yango. Merci, Papa Pasteur. Merci, Papa. Kotosa ndeyango epikisaka moto. Balobi, totosi, tosaleli, nzambe asepeli, tozi mapapoli. Bongo me bongo te. Mitano batosaki. Bango wana balongaki. Mitano batosaki te, bango nde bakomaki na mpasi ya kolela. Te yango wana biso tozali awa. Est-ce que tozo kotosa? Ba mama oye. Tozali kotosa be tosa te. To continue ka kotosa, basengi tosali, basengi tosali. Lokumbu nde yango wana ezo komonana. Oyo tolobi ke mama Mwilu. Naza na likambo moko na koloba kasi ngai te muta koloba. Nasengi Papa Maya. Mariage oyo ezalaka na Gombelu tete. Tango ya Papa Kimbangu. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa merci ndengo pesi biso ba. Mariage ya Papa Simon Kimbangu na Mama Mwilu. Avant basala mariage ya Lingomba, Papa Simon Kimbangu na Mama Mwilu basalaka d'abord libala ya ndenge ya coutume. Melokole kokaka te fallait bakokisa mokano bakendaka na Gombelu tete. Na Gombelu tete nde esika Papa Simon Kimbangu azwaki baptême pe asalaki mariage na mokolo wana le 4 juillet 1915. Tango basilisi kozwa baptême basali pe mariage à la moko. Après makambo nyonso tango esalami balongwe babandi kozonga na nkamba. Na nzela Papa Simon Kimbangu akati eteni ya Lindalala. Azoya koyemba nzembo nzela. Nkia nsikila ifweni kwa ndiona kuikidi. Nzembo wana Ajax ayemba gango eza ya Kikongo makasi. Nzela bazoyemba yango. Me bato bazalaki na musika bazomona bango ndenge bazotambola. Balingami na ba ange. Ayena etena Lindalala wana tanga yego koma na nkamba. Atimoli mwa libulu muke aloni yango. Esika nzete wana ya nsande ezali. Nzeta mbila ngo ezalaka wana. Aloni Lindalala eboti nzeta mbila. Biso na bomwana tokutaka ngo tango tozotanga wa.
mais lokola elinga maka na nzeta nsanda ti suka nango nzeta mbilango eyaki kokufa. Donc likambo ya kokamwa oyo esalamaki tango papa Simon Kimbangu azwi baptême mpe asali mariage na mama Mwelo yango wana papa. Merci. Mbila esalaka nini? Biloko ebele, hein? Siko nyonso wana esila ya nzeta mbila oyo alonaki. Musuke, nzete wana esalaka nini? Nana yebi pa pasteur. Oui. Oh, bon, pasteur. Azonimba vile. Oh, directeur. Papa. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo centre. Nzete ya mosuke ndenge olobelaki yango na Bible tangu bozalaki na bayuda ezali kolakisa ba saison, ezali kolakisa ba période, ezali kolakisa ba étape oyo tozali kolekisa. Nde opesaki lisese olobi soki bomoni makasa ekwei boye bayete elanga eye. Tangu bokomone bandi kobimisa makasa ya mike mike boye bakekala mingi tembule lingi ebanda na mukende yango wana papa. Tuyebite, nzete wana remplaçaki nzete mbila yango wana. Yango bi yango te. Yango wana papa. Nde alonaka esika wana. Siko position di na nkasa. Awa eza na bakasa ya sika papa. Kala mingi tembule lingi ebanda. Ah bon? Ah, biso bato photo yebaka. Tuyebiki tozala mpasi. Mokilezo ya koningana. Ombi bongi saka. Bongo be bongo te. Bongo papa. Na nyonso tolobi 60 ans. Oyo toyoki nde batela biso. Na kombo tata mwana pe tata Molimo centre. Amen. Papa mbeza wazala likamako kobakisa ye wana. Merci papa. Likambo kobakisa dengo bengisa kinga lobi. To solola na mundele wana pe akote na mozole. Ya suka aye kolobete a visiter makambo nyonso. Makambo nyonso oyo wali kosala na Yerusalem. Ndele wana bangonde basimbi économie ya Allemagne. Donc soki bango basali grève Allemagne kufina nzala. Donc bazana association mobimba. Bazana président na bango monsieur Adriano. Président bango ne wana. Donc bango soki basali grève Allemagne ekufi nzala. Alors koya na ye awa ndenge a visiter na makambo nyonso suka ye kolobeki na sepeli na bino. Na sepeli na lingomba, na sepeli pe na bino, surtout awa na Yerusalem. Parce que bozali ko vivre ndenge biso tozali ko vivre kuna. Ya liboso boza na bonzambe. Mboka nyonso boza na kinya. Boswana kate. Toyebi ki boza na ba problème mike ekozanga kate. Mais bozo laksango te ke boza ba problème. Donc boza ko bongisa ngo na ndenge na bino.
ndenge bakolobaka bango na lompoto eke le linge sale esokamaka ndenge nini kambo asepela parce que alobi ke tozali bato bozali bahumain makambo mike mike bozangaka te mais bokosentir yango te ke bozala makambo mike mike tokolakise te mibeko toza kotosa mibeko me biso moko toza koyebana na kati na mitema eke mabe ezali eza boye te ya mibale boza na autosuffisance alimentaire boza na posa te eke bobengisa biloko mosika eya po ete bolia namoni bambisi ya mai bambisi oyo balakisaki awa lobi oyo eutaki na mazwi bapapa Georges Dangenda atikaki mpe aza komona batomate balégume nyonso aza komona biso moko toza kolona bafufu baloso biloko nyonso wana yango ye alobaki ete solo mpenza bokoanvie mutu te soki boza na bino na biloko ya kolia ya bino moko koswana ekozala te koswana kutu ezala ndenge nini po boza na nyonso boza nango mpe ya ebele po bawelelaka soki eza ya moke eza boye te mais boza na yango ebele donc awa kutu ayokaki keke ngai mutu natalaka développement makambo nyonso wana suka alobi ete nazomona ke yo ndenge oza wana si okoti na nzoto langa nyonso monaki awa na musée baza kolesa ye bagato awama Colette atuni mama Colette est-ce que soki nasengi ye epai ya papa kaka siko namema yo na Allemagne oservaka ngai tosalaka mama Colette alobi eza pai na ngai te nyonso eza pai ya papa donc papa makambo tiaki koloba ya suka nde yango wana epuis aye koloba tokosala ndenge nini po biloko oyo boliaka awa ekoma mpe epai na biso na Allemagne kala lobieke bino botoyebi nzela ndenge nini ekeyelaka ndenge nini mpe ekoki kozongela donc kasi bosala ya mingi parce que ntango wana ekosenga bacontener na bacontener ngai ayebisi kaka ke tata molimo santu azali mabele mpe toza na yango donc koloba ete tosala ya mingi epuis aye koloba ke tokotraine te tozali koya mpe na kosenga na mokonzi na biso numero 1 na biso ye mpe aya awa ntango alakisi ye baimage ndenge azalelaki awa alakisi mpa na mokonzi na bango kuna oyo atalaka makambo bilanga nyonso na Allemagne kuna alobi zonga ngai mpe fo naya mbangu nyonso fo naya kotala barealité nyonso wana donc papa makambo ndi ezalaki nde wana po alobi na biloko na bino nyonso ya kolia ezala balégume ezala batomate ezala banyama ezala bambisi ya mai nyonso bio na bio donc yango papa apesaki félicitation tikamboka na bakisi yango wana papa merci. Merci oyo nyonso bapapa bayebisaka biso yango ke bakoya pamba te babele ya kala ekoyaka tozali kotonga babele ya sika tolo
totonga bandako ntango mpe bakoya bakomona en tout cas bino mpe bosalaki ya soki tovandi pamba bango nga balakisa biso tokomona lokola bazoba bongo mpe bongo te soki tozosala na biso bakosepela oyo biso tokosala yango wana tosa tozali kotosa makambo misato bolingo mibeko mpe misala ngasi nalobaki soki nazongeli koloba mpo papa Mbenza moto amoni ke makambo ye alobi eza kitoko soki baye kosenga ngai mama Colette ngai nakoloba ye aza okipe zwa moto mosusu awa bamosusu bazali te yango wana tomibongisaka oyo nyonso mpona mpe akei soni ekozala te bongo mpe bongo te yango tomipesa na makambo oyo bateyi biso po makolo na bango eza na nzela mokili si eningani bi eningani te maloba nyonso ya nkolo Yesu eza kokokana maloba nyonso ya tata Kimbangu na bapapa batikaki koloba yango tokomi komona ekeke ya mine nzambe akoningisa mokili likambo ekweyi na mokili likambo ekweyi na Afrika likambo ekweyi na wapi bosimba esika wana na biso na papa Mbenza tosilisa na biso bazotalela na biso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen Bismoye Bambamaye na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo ya mboto tonda mateyi makasi tozwi epai ya tata molimo santo elongo na mwana na ye nkolo Yesu papa bamama na yo ndenge ozokomona na mosika wana ezali ba échantillon ya misala ya lutendele kuna tomoni ba tomate pome tomoni épinard tomoni pe ba maki ya bien oyo baye nango lokola échantillon lokola toyebi yango ke epai ya Nzambe toyaka maboko pamba te nde bamama na yo basache sucre ezali pamba te bapaya bango oyo deja bamosusu baza sur place na nkamba bamosusu mpe bazali koya biloko ya ndenge na ndenge bafufu kuna mpe balobi lelo oyo ndenge tobandi na déjeuner lourd ya bamikate ya bien babibwana nde banzungu ya bamafamille ezali mpe kuna nazali sur ke lokola mwisi ngombe nyonso oyo ase respectaka fumbwa ekoki kozanga te to biloko mingi ezali kuna lelo biso kaka nde bato tokodesere basenture pamba te bamama bayese koya kasi baye bango moko te oyo nyonso basali ngai tata nde moto nabongiselaki bango po ete bango balo bamama ye toyebani na biso sika soki totondi nsima libondeli ya papa tomoni ke tozali mingi mpenza soki tolobi ke toleka lisusu na defile na babiloko ntango kaka ya pamba oyo bokokende komibongisa ekopesa lisusu retard
Donc awa kaka tozali moi plein oyo biso batozali boso totiki babiloko na biso totiki place bamosusu bazoya ko remplacer malamu kutu ba protocole tozwa mosala esika oyo bakolakisa biso tokotia yango. Ok. Donc tokobandela na bino bato bozali kuna na kote nzete ya manga. Comme ça ekiti mbala moko na depo oyo ezalaki papa Kiangi kuna nde mutale jeune azali kuna plus jeune azali akoyaba biso poete biso kote tozala na facilité ya koya bino nano bato boza kuna kote nzete manga bato bokobanda sima libondeli ya papa bika twakubikeno moko twatonda lusiku muso yelusia musu tutambuli kwa tata nzambi musola kwa se mwana tata mwana velela mukumbwa se ye mwana itata mwana velela biso tozali kuna na coin biloko ebanda kokota deja kuna na depo epepa biso bao tozali ok nsima ya libonda likobosana te tani mpe ezali awa basali mpe ezali awa tata mwana velela sindi kangudi zako libonde soki esili nga namoni te sika batieli ntsinzani papa mbenza butangonaki tolokaki otikali kotia ntsinzani okotika biloko kuna mbongo ekele vei ewapi yao tobondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela mpe biso nkolo ya lelo oyo eleki awa ezali makambo ya bino misato oyo toza na devoir monene ya kobatela bolingo mibeko mpe misala ndenge tomipesi na makambo misato wana pouvoir nde eutaka mpe ya bino misato eloko tozosenga nzoto makasi tokomi kobela mingi kolala na malade kolamuka na malade nzoto ya malade esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala kanisila biso mpona likambo wana tozosenga mpe posa na biso mingi batangi bazosala te opesa bango misala ezala batata ezala bamama pesa bango mpe mabala kambo wana mpe oyo tolobeli awa boyoki yango kasi moko nde obongisaka maso kufa eleki kobela mpe eleki talela biso makambo wana bitumba mpe esila ezala afrike ezala mokili mobimba kimia tozoli kosenga ya libele etikala na biso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. etikali mosala ya ntsinzani ya bamama tolandi biso nyonso
papa alingi amona ntsinsani yoka na tongo botutaki biso batata papa amonaki nete papa ndimi na ye te sikoyo tolingi tomona bien ba $100 ekweya na ba 200 bambuta nyonso ya kora de dirigeant nani akofongola nzela bambuta nyonso ya kora de dirigeant bozonga na tribune boza na communication nani akofongola nzela $100 $50 $20 nani bamaputa nyonso na sani oyo nyonso amemaki piesi botia na sani sani ya mbongo ezali mama awa na nkamba bambuta nyonso koradedirija bokende réunion générale na tribune bambuta nyonso ya kora de dirigeant bokende réunion générale na tribune se bayengi na miliki ya mama mbulu se bazo lulekbala bambuta nyonso ya la grande kora des dirigeants bokende réunion générale la tribune voilà mama na ya tatu awa ezali bapiesi na mbongo basukali tokende na depo piesi etikala awa na mbongo basukali bamai nyonso na depo bafufu na biso na depo awa ezali piesi na mbongo Mbote mama esengo na eza nino mokolo molemo. Esengo na ngai eza makasi papa mpona bolingo ya tata Simoki Mbangu kiangani po abengisi biso na nkamba biso nyonso elobama na papa Mfumwa Longo ke biso misatu tokobunga biso batata na bino oyo batia elembo okendaka nkamba tokendaka wapi yango wana biso bana na ye ya korare dirigeant ya liboso nanu topesi merci na ndenge toyaki bana korare dirigeant toye na bolamu nyonso sikoyo tozozela lisusu le 12 octobre oya mama Mwilu nayebaki teke na kokuta mawa sikoyo lelo nakuta miawa napesi merci na papa Simoki Mbangu kiangani kwa Nzambe biso tokotikala kaka kokufa na lingomba na yo papa tokochange lisusu lingomba te
yo za nzambe biso toza bana bongisa biso mpo tosalela yo mpona si atango basalelaka yo na bawei tosalaka te yango wana merci mingi napesi na mokolo ya lelo. Merci beaucoup. Merci papa. Mbote mama esengo na ezali no mokolo mwale. Mama papa merci na komo na tata mwana pe tata Molimo Santu. Komo na nga maman pe ya comptable général ya Afki. Papa lelo nazane esengo makasi. 60 ans ya mama Mwilu uta tobandaki Afki. Tata Molimo Santu toye ko sepelisa ye. Po biso ba mama tolobaki na ye. Ndima mosala tokopesa yo maboko. Yango tata moni lelo les 3 Congo. Tosangani na mokolo lelo. Pona kopesa tata Molimo Santu maboko. Toyebe botongi tomemi camion ya Simon, tomemi ngombe, oyo basoma sonde toyela kina yango. Merci papa. Mama présidente lobani no koko lobana ba bastu baza kolanda yo. Merci papa journaliste. Vraiment esengo makasi. Pamba te 60 ans eza facilité. Pour bo résister na 60 ans mikakatano mbula na biso moi na biso mais to komi na 60 ans vraiment to ane esengo makasi. Pona ba mama ya mokili mobimba. Tokoba kaka lokola tondimaki kopesa papa maboko. Tokoba kaka na kopesa ye maboko na yango nde tokolonga. Merci. Mbote mama esengo na ezali no mokolo mwale. Mbote papa journaliste. Esengo eza makasi na ndenge tokokisi 60 ans. Donc ezalaka passe mais lelo ekomi esengo. 60 ans na biso bino mo bomoni bakado topesi tolambi batu bale. Donc fete eleki kitoko. Donc basi mo kimbango avanda na ye. Ba mama nyonso tu ya mokili momba ba mama na ya mokili mobimba tolanda kaka malako oyo papa Simoki Mbangu ngani aza kopesa biso ndenga aza koteila biso tolanda kaka oyo ye aza koloba kolona pe kobokola bolingo mibeko misala soki toza nango nde tokolonga. Merci papa.
ya solo batata bamama bandeko balandi lelo tozali bongo mercredi le 8 octobre 2025 wapepai tozwami bongo na nkamba eluselemi ya sika oyo bamama bakokisi 60 ans d'anniversaire uta papa Diongenda Kuntsima Joseph oyo azalaki bongo premier chef spirituel yango wana apesaki melaki mokolo yango na bamama kimbongiste yankamba kaka te ya mokili mobimba mpona kocelebre bongo 60 ans ezali PTT na bana ya tata molimo santu yango lokito ezali na nkamba eluselemi ya sika bamama ya mokili mobimba bamati bongo mpona kokumisa nzambe molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani tolandi mateya oyo nzambe molimo santu alpesi na biso bana na ye mpe papa conseiller direct na ye papa Mbenza Kiangani lokito uta eluselemi ya sika tozali kokoba toujours na ambiance oyo epesameli bongo na bandeko na biso ceinture ya nzambe molimo santu na yango tolanda lokito uta nkamba eluselemi ya sika Mama reverend